Bonjour chers internautes, bonjour chers téléspectateurs et la chaîne Bolingara Mingi, Prince Ngangou TV. À la présentation, votre humble servante, Maman Fidélie Mokichem. Napesi bino mbote, bisika nyonso bozali kolanda biso, mbote, 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 mbote. Yaso na mkola lelo tokozongela mwa muke na émission na biso la fois dernière, oyo tolobaki ba eucalyptus wana. Tolobisa bino pe que eucalyptus pe ezali pe eloko moko ezali kosunga biso makasi mpona kotraite oyo babengi tout kosu et puis na ba bronchite na asthme. Ya solo tokomi kokota lentement mais sûrement vers tobengaka saison sèche. Saison sèche eyaka na oyo babengi bamaladi nango bamokolo nango, entre autres ozali na kosu ozali na rhume, ozali na bronchite, bamaladi wana esalaka ke na elanga eya makasi. Alors ndenge tomonaki la fois passée na baeucalyptus mpo kosala ke osali poussière na yo ya mwa eucalyptus wana mpe otia yango mpe moke na mwa ndambo ya mai mpe okoki komela. Mama jali kopesa biso mwa explication moke oyo etali peut-être tout mpona eucalyptus. Bandeko baza kolanda biso mbala liboso bolandaki biso po totalaki ba bienfait bien ba bolamu eza na kati na plante babengi eucalyptus. Tomonaki ke eza kobikisa ba malade ebele, bronchite, tout, asthme, fièvre. Tolobi ke na ntango tozoke kokoma na moment oyo babengi yango ya elanga ya ntango ya malili, eza kosunga biso po eke malili ekanga biso na mongongo te, epesa biso ba angine te. Mama ozaka na ntango nyonso makoki ya kosalela yango lokola te. Okosalela kaka yango lokola te, osombi na wenze osokoli mpe otie yango na moto, otie mpe sika libota mobimba bameli po ekosunga libota wana contre maladi. Merci bandeko, toyoki bien fait mosusu ya eucalyptus pe mpona kotraite biso contre bakosu batu bronchite. Merci beaucoup. Ya solo na émission na biso ya lelo toza lisusu na alie na ngambu nazaka ne mikolo nyonso oyo asungaka nga mpe mingi, nga mpe nakomi koyeba makambo mingi, nakomi mpe mwa munganga Maman Jackie Nzaba. Ya solo na mokolo lelo na plateau namoni oyo soki batungulu soki bechalotte mama nazoyeba te eza nini boye. Oyo eza matungulu, litungulu eza rose, et donc eza lokola mwa rose, eza lokola mwa mauve, mais babengi yango na français échalote. Yango nde lelo toye nango mpona kolakisa bino bolamu nini eza na litungulu oyo boliaka yango mikolo nyonso ta mosusu bokamwe na litungulu mpe ezaka traitement yango lelo toyeli bino yango mpona kotalisa bino maladi nini litungulu eza kobikisa. Merci Maman Jackie. Ya solo échalote toyebi ke tolambalaka yango mingi na biloko ya kolia, tokosala yango mwa basalade, mais na mokolo lelo oyeli biso échalote oyo namoni mpe ya kote on dirait mwa nini moko ya liquide awa mafuta eza nini mama yango na biso ezali nini? Oyo ezali sirope elakisi kisi ya kosu oyo eza ya sucre ntango toza komela yango mikolo mpe bana basali yango na sucre. Oyo nyonso babengaka sirope eza sucre, kisi oyo na kati nango eza na sukali. Merci Maman Jackie. Ya solo batelespectateur ya mokolo tolingi koloba la bino oyo etali mpe lisusu tout donc kokosola po tozokota na elanga oyo ezalaka ngonga moko difficile, c'est-à-dire kosu ezalaka mingi, kosu epai ya bana, kosu epai mikolo. Yango topesa bino ezali ba astuce ba remède moko très facile très simple na mbongo mingi te oyo kosunga biso ke ata mutu azali kobela bokona kosu akoka kobika. Maman Jackie expliquer na biso rôle ya échalote matungulu eyaka kotia na biloko kolia oyo eza na bavitamine yango mpe mosusu. Merci Maman Fidélie. Litungulu oyo lokwa boza komona eza vitamine, eza na baminéraux ebele oyo eza na kati na yango, eza na sel minéraux, eza na vitamine, eza na calcium, eza na vitamine A, eza na vitamine E, eza na vitamine B. Donc eza na beleme ebele na kati na litungulu babengi échalote. Yango eza anti contre hémorroïde, eza anti contre rhumatisme, eza anti contre infection. Donc eza antibiotique trop puissant. Antibiotique très puissante na litungulu loko boza komona yango oyo toye kolakisa bino aza pe atraitaka rein.
soki mpe moto aza na problème masuba ebimaka bien te ntango aza kosalela yango abanda kosuba malamu malamu aza na problème ya masuba te ntango aza kosalela kaka échalonte. Merci maman Jackie. Il y a solo ne balobaka le premier remède c'est d'abord qu'on lit hein. Musoro ozolia bien je crois que babo konomingi nzoto et kozala te. Alors maman Jackie toniko ba lelo oyeli biso be Charlotte ezali ko big biso na bokono ya nini. Eza kobikisa biso na bokono o babengi litoi passe. Mo babengi mot d'oreille. Eza kobikisa biso na hémorroïde. Eza kobikisa biso na abcès pe na migraine. Migraine eza banzoto esalaka mwa mingai. Eza kobikisa biso pe na kosu. Donc aza na ba maladie ebele oyo lelo soki tolobi to énuméré yango tokoloba soki tant eza na hémorroïde pe na mot d'oreille litoi pe na kosu mais oyo lelo tosali liboso na bino toza komona eza traitement ya kosu. Merci maman Jackie. Na pandémie oyo yeli biso bokono oyo tomonte ba isi biso to kolata oitali to lataka ba masque. Ba masque yango na bato ya mikolo pema na kosu ezokoya. Ba yo lobi omoni ndeni mama. Pona pandémie oyo eyeli biso ya kosu ba masque oyo bapesi biso eza penza na litomba makasi. Bandeko na biso OMS basali mabe te. Bapesi biso yango eza malamu parce que toza komona ntango moto aza kokosola babenga yango goutelette de salive ekendaka boye esotaka ntango eza kosote babisika baporte oyo yango ekotelaka mpo moto akoma na maladi eza zolo eza monoko eza misu eza bisika nyonso bamadusu ezali yango omoni bapesi biso kolataka ntango nyonso maske mpona komibatela biso na bokono oyo ya pandémie yango eza mpenza malamu eza koampeshe te soki nde moto aza na mwa pema omoni te na biso tobengaki wana bikabutusu ya te nango ekosunga ye mpona komela yango mpona kosisa pema soki mpe moto aza na kosukosu kisi na biso oyo litungulu na biso ekosunga na motu oyo aza kokosola. Merci maman Jackie. Siko toni toyeba na moto akosolaka banda kala ba oyo tomonaka tuberculeux bakosolaka. Est-ce que na matungulu kande mosali siro bakobika et puis to toyeba pe lisusu na bana mike ba bébé to pesa bango kisi oyo matungulu mwana muke matungulu mama expliquer na mwana muke ya inanete mwana muke ko banda na 2 ans na ba âge nyonso etikali wana yende aza na makoki ya kosalela solution oyo ya litungulu na biso ya échalote nde eza malamu mpona bana ya âge wana même na moto pe asali kosu na ye mingi peut-être bokono toza kobenga bokono ya tuberculose ntango aza kozwa pe ba traitement na ye aza pe capable ya kosalela yango mpona koevite bakosu ya koki na kokosola makasi litungulu na biso ekosunga ye. Merci maman Jackie. Mais tout le monde était battu sur bazali azana tout mais ezobima te le quoi bana mike hein ya kati moya bimsa ba cracher ezate. Est-ce que ko zo siro hein akuko sala ni maman par exemple so moi na ye azo senti que kosu eza mais ba cracher ezobima to bezobima bien ta ko sala bon. Tout le monde peut litungulu oyo eza capable tant muta salela yango eko ramboli to eko bimisa pe ba cracher et pas ya mwana muke kana solution oyo to ko sala. Merci maman Jackie. Siko tolingo bisa biso ndenge ni litungulu échalote bo ekomi siko siro mama osali yango modèle ndenge. Ndenge na saleli litungulu na biso oyo nazwaki ka litungulu moko oyo bosomona na sokolaki yango malamu ntango na sokoli yango na bandi kokat na longoli oyo ya likolo boye na longoli ya likolo boye na jusqu'au poso na ngai nyonso oyo na longoli na kolongola poso nyonso oyo tomona kezaka na litungulu na longoli poso oyo na longoli poso na ngai nyonso tu nazolongola jisema kaka poso oyo ya likolo na longoli poso nyonso tu mpona salela kaka litungulu oyo moko boye ntango na longoli yango oyo nyonso kaka naza kolongola na longoli sikoyo na kozwa na kati yango boye na 2 parties ntango na kati lisusu boye sikoyo na moto oyo alingi asalela yango na kozwa
na kati yango mike wana aza kotia yango na kopo na ngai na kati mike na moto alingi asalela na ye boye na kokata mike natie na kopo ntango eza na bafaso ya kosalela yango bobele misato oyo eza ya liboso na kati mike na sisi nyonso mpenza ndenge eza 4 nango nde boza komona boye na kati yango nyonso natia yango na kopo ntango nakotia na kopo nazwi 1 cuillère ya miel ya kamfe natie nazwi susu 1 cuillère ya huile d'olive natie wana nasali yango natie yango na kati nakotika efanda pendant 6 heures du temps ntango ekofanda sirop ekobimisa oyo nyonso ekobunga ekozala nango me natamize yango ntango nakotamize bamatungulu oyo esili parceke esi ebimisi likidi nango ebimisi vertu nango ntango ekosala bongo natamize ekomi kisi nakopesa mwana nanga tongo pokwa oyo eza méthode ya liboso méthode ya mibale na moto aza na rape arape na rape na ye sikoyo na moto arape wana akozwa kaka miel atie 1 cuillère ya café ya moke atie pe 1 cuillère ya café ya monene ya miel atiki yango wana efandi nango mpo deja esa rape efandi pendant 2 heures du temps na moto abongo nsima akotamize yango apesi mwana ameli na ngai moto nasalaki boye nazwaki litungulu nga natutaki nga ntango natuti yango mpo nasalaki yango nga nasali na eboka natuti ntango natuti nazwi kamwa mai ndambu nazwi kaka verre na biso me nazwi 1/2 natie na litungulu na nga ntango natie na litungulu na ngai natamize yango ntango natamize poussière na matungulu elongwe nazwi kaka yanga mpona kobima boye natiaki 2 cuillères ya miel na 2 cuillères ya miel na biso nde naye kosala solution na ngai oyo lokola boza komona ebengami solution ya kisa kosukosu oyo nde babengi sirop elakisi eloko eza na sucre 4 nango na moto asalelaka sucre ne ya badiabétique ye mpe akosalela na sucre na bango na moto oyo akokosalela sucre ne oka ya biso ya kulungongo ye mpe akosalela na moto oyo mpe akosalela miel na ye mpe akosalela interdiction moko eza te mpona bokono kosukosu kopesa mwana meli tongo pokwa mokolo mpe tongo pokwa wana okomona kosukosu ekosila nango noki. Merci maman Jackie. Tu as tongo poka pendant combien de jours? Pour te montrer qui s'est mindé, après sa prescription médicale, après 5 jours, après 1 semaine. Mais oh, ce que tu as dit que melati, à moins que kosu se sila si makati. Te yango pesa na posologie nango. Eza na mode d'emploi nango. Okomela ngo tongo pokwa pendant 7 jours. Pour le traitement, ezala vraiment complet. Eza 7 jours wana okomona ke mwana meli to mokolo akotungisa masu na kosukosu te surtout saison tozokota eza saison mingi ya malili po kende mbangu komoluka litungulu eza pembeni na ndako na yo ezanga te na cuisine na yo surtout litungulu yango mpe oyo echalote ebimi ebele mikolo eza mi période nango salela yango eza malamu mingi. Merci maman Jackie. Pour nous aussi la kiss na biso bisiro ya contre kosu. Il faut ça la canne échalote ou bien matungulu nyonso kaka. Bon. Échalote nde eza de tungulu moko eza bien. Eza makasi pour na kosalela yango traitement na biso. Mais ba matungulu wana mususu komona mususu eza pete, mususu ya ba Congo, mususu wuti soki ya wapi. Mais échalote nde eza bien. Tala kaka lolenge nango azali na couleur na ye. Azo présenter za kitoko mi pour na traitement na biso ya kosalela eza kaka échalote. Merci maman Jackie. Échalote ezaka rapport na bien ka rapport na kosu be eza pe na vertu mususu. Aza ba vertu ebele mais pour na ba maman o baza na bouffée de chaleur. Ba maman o ba uti kokota na ménopause. Bango pe baza capable basalela yango. Akoki pe kosokola kaka boye asokoli yango akati yango abandi kolia na ye o babenga yango cru ya mobesu aza kolia tongo pokwa mamana aza na problème te ya ko transpirer
ako eza anti contre transpirate aotoka te en plus babouffé de chaleur aoyoka ngo lisusu te po ye akomi déjà koutiliser échalote na ye akozala très bien otongisama nango te. Merci maman Jackie. Le basuka nino koloba ba téléspectateur na biso ba yandi biso lelo o bana biso baza ko kosola ezo silate o batumsu ba kosu po eza nza batumsu alembi azu ba kisi nyo sazo comprendre susu te kosu ezo silate maman yo lobani. Mama soki kosu ya mwana to ya papa ezo silate mekana ne Charlotte moko lelo eza belé OK na ba marché nyonso eza penje belé somba yango salela mwana bien salela ndeko oza na ye na ndako aza koyoka kosu kozangaka mpe miel na ndako te huile d'olive mpe ezanga te mpo osali yango ekosunga mwana kutu ntango aomela yango ayoka mabe te na monoko kitoko ayoka kutu posa kaka asisa ata molangi mobimba oyo na mbala moko mpo eza kitoko mingi na komona boye couleur bien en plus mpe na komela yango eza très bien tosalela yango parce que na mbongo mokie moto ameli mpe abiki na ye na maladi oyo ezotungisa ye. Merci maman Jackie. Mais si vous êtes au sali siko yango to conserver yango ndeni to tia yango na malili to tika yango kaka boye beba to muda conservation yango za ndeni. Conservation yango za au frais. Au frais okomona ke ekobati ya matango molai. Na ba pe bazo au frais te ataka ka mai atie na kopo boye dindisi na yango kaka ezofanda na kopo lokwa nde totiaka suppositoire so bato baza na esika kotia te bazwaka mwa mai atie na kopo nde kobatela bande obatai touti kolanda maman Jackie oyo biso lelo lisusu oyo ezali traitement moko ya kitoko contre kosu po kosu misusu soki esili te bato bapesaka ba antibiotique te mama kasi te nayebisaki yo litungu na biso Charlotte oyo eza antibiotique très puissante eza antibiotique moko ya makasi traita malade ebele nabaki na bémoroïde na bamalade ebele na barein moto aza na problème asubaka mingi te ntango azozwa yango kaka azotokisa atokisi na kati mike atokisi abeti na lutu boye atamize asto azomela akosuba très bien masuba kozala na difficulté te masuba ebanda obima ye bien donc sans problème. Merci maman Jackie. Mais antibiotique tout le monde a raison na effet moi secondaire moi muto yindi basuki katani pona échalote na biso na ba effet wana te. Pas na ba effet te parce que c'est épices et c'est le kotoliaka et c'est naturel. Et c'est traitement moko naturel ma kobe baté parce que ça kolia azana sel minéraux na kati aza lokola ndunda. Aza pe lokola kaka bepisi nyonso toza komona ye pe aza episi moko ya bien aza oyo esengeli na biso kosalela parce que aza na effet secondaire ata moko te. Merci maman lobano ya suka nini kopesa na batelespectateur na biso bazali kolanda biso na mokolo ya lelo. Ata pe kuna mutu oyo aza kotungisama na sinusite mutu wana akozwa kaka échalote na ye oyo ntango oza kolia kofungwa monoko te po ebima. Eza kobima na narine ezo soigner sinusite mbala moko ozana problème te ngai yango mtebi singa nabelaki sinusite makasi na tamboli metango nakoma kosalela yango na esunganga même ata omoni ezobima na misu pasi ese eloko te traitaka mpe misu litungulu etretaka misu ata ntango tokataka yango na cuisine oza kokata omoni esui ezotraite mpe na misu atretaka mpe misu na sinusite azoki kosala bien ozalisi na problème zolekangamaka te salelaka yango mama surtout na periode elanga boye lia litungulu oyo ya mobesu ekosunga yo na moto mpe ya rein sala yango ya pate sa na moto ata 4 beta na lutu mela kaka mai na yango ekosunga na barein obando suba très bien esokolaka barein oza na problème te rein na oyo esokwama bien parce que rein eza mortel oyo ezotambusa na kati na nzoto mama tosalela na talo moke obiki parce que ezaka pembe na ndako na oyo eza na marché na 200 na 150 ozwa na 300 francs ozwi de litungulu na yo osombi mpe na huile d'olive na miel na yo vraiment mama tosalela mpona kosunga libota na biso nyonso bakozala malamu. Merci bandeko touti kolanda mama Jackie na émission na biso ya lelo ko bokone bengami kombo kosu to na français tout
tomoni te à partir ya échalote oyo mama jake auti kolakisa biso ezali koguérir mpe kobikisa mpe bokono oyo ya kosukosu ndenge auti kolakisa biso tosukoli yango bien tokatikati yango mike mike soit totuta yango na liboka lokwa ye asalaki ou soit tosali yango na rap ou na mixeur, ça dépend kaka oyo kobakisa moke mwa miel mwa huile d'olive facile mama tosaleli yango na mikono nyonso mipepe nyonso ya mabe ezali koyawa solution facile ezali oyo mama jake auti kolakisa biso lelo topesi bino lisusu merci bino bato topesi biso occasion ya kokota bisika nyonso bino bozali merci pour la confiance bozali kotémoigner vis-à-vis de nous merci 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 surtout mingi nakozanga te kopesa na papa Arnaud oyo azali kosunga biso malgré moi epesa kobeta ye mwa moke mais il est là derrière la caméra merci beaucoup papa Arnaud pour travail monene ozali koabattre topesi mpe merci bina maman Jackie azalaka toujours disponible azali kopesa biso nga mpe nakoyi munganga mpenza makambo ebele nayebaki te nayebi sikoyo c'est grâce à ye topesi merci topesi mpe merci mingi na papa kolo chaîne ya télévision papa Prince Ngangu oyo amanifeste biso oyo ezali comme amour wana et puis confiance mpe azali kosala biso merci mpe na bino mpe ozali kolanda biso na mokili mobimba topesi bino merci 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 bye à la prochaine.